ai etumba na ngwaka opika pendedi eloko yango bozelaki yeye sango ya mokweke ya mbiji mpo na bino nyonso baressortissant sud ubangi bana ya gemena ya bino yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo amesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa gemena Kinshasa kasi bavol yango mpe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba na ngwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili emona mpe ndima lelo asopeli bana gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala mardi elam na bota la bino merci pour poser belle bossa ba télévision na bino pour la kolanda info lingala journal ya peuple pour la peuple tout pour la journal pour le sengi ba tebeta bongo masolo ya candidat numéro 350 pour la circonscription électorale ya Tchangu maître junior Lututa oyo asalaki ba activité ya ndenge na commune ya Kimbaseke Christian Kengebeni reportage. Candidat numéro 350, Maître Junior Lututa akitaki weekend eleki na route Mokali kuna na commune ya Kimbaseke. Ezalaki opesi mbwa aboyi ndenge kaka bino moko ozali komona population bayaki ebele pona ko soutenir candidat numéro 350 Maître Junior Lututa oyo bango nyonso bazali kobenga l'homme du peuple, candidat du peuple, matembele ya simandaku ye azali kosala mosala pona population ya district ya Tchangu bayeba na kotombwama bosimba ke message na ye ezalaki bongo na route Mokali pona kosala projection ya activité ebele oyo ye asali pe oyo ye azali kokoba kosala ba écran géant et kozala wana na route Mokali et ko permettre pe population ba yeba na kolanda ba événement minene ba événement sportif pe politique oyo ezali koleka na mboka bosimba ke population ya Kimbaseke pe ya Tchangu mobimba ba tondu samaki ne sengo na ndenge ya kosakana te komona eloko oyo Maître Junior Lututa asali bango nyonso ba tondu samaki ne sengo na ndenge ya kosakana te na micro ya info lingala yemoko Maître Junior Lututa aloiboyi pour sensibiliser les électeurs pour l'élection il y a le 20 décembre il va voter Maître Junior Lututa numéro 350 comme toujours dans la salle à et l'autre est vraiment pour la projeter image on a déjà préparatif aujourd'hui on va rester avec notre peuple nous allons ensemble pour assister à la projection la image pour projeter l'activité la mission de la campagne pour projeter la image pour on s'appelle ça bana nyonso ya Tchangu bazali kobeta tolo pe bazali kosepela na misala Maître Junior Lututa azali kosala bango nyonso balobi pona élection ya le 20 décembre candidat eza kaka moko Maître Junior Lututa matembele ya simandaku candidat du peuple numéro 350 nde ezali numéro oyo bana Tchangu nyonso bakovoter le 20 décembre. Kaka la masolo etali ba candidat numéro 412 na députation nationale kuna na funa Magloire Kabemba ye asalaki carnaval ya kafu na commune ya Kasavubu Francis Kanzaloko Kaza ki wana compte ya Folingala nyonso ya funa esi bandima ye bapona ye avant maponami yango moko esalema la force de frappe ya funa Magloire Kabemba numéro 412 candidat député national asangisaki ndenge bokoki komona engombi ya population po esi bapesa ye mitema ezalaki mpona carnaval oyo esalemaki avec impact pe idéologie kolongwa awa na Athénée de la Victoire mosika te na rond-point Kimponza ye moko front elombe ya funa boyika ye bakandidat tout po bango nyonso balali candidat député national numéro 412 ya circonscription électorale ya funa atambolaki makolo korta koleka na banzela ebele lokola sayo alekaki Birmanie Éthiopie Shaba abimaki enseignement alekaki Prince Kasavubu akei kobima tina salle la confort na route Gambela awa nde esika ensemble na etuluku ya population oyo balandaki ye asalaki meeting liboso na bango. Merci mingi pona bolingo wana tokomi na semaine oyo avant maponomi avant ba élection mot d'ordre na biso eza simple mais moko na bino
bozala bandeko bino nde fo bozala bapandi sango bino nde mutu fo bomema bosala rele wana mpona candidature na biso toza 412 na niveau ya députation nationale toza mpe na baconseiller municipal na biso. La force de frappe elombe mobali ya bakandidat tout ya funa Magloire Kabemba numéro 412 ya funa député national aza kobeta azotala te oya ye azuya ye kamata kenda kuna di. Namasolo Msuboye bake candidat numéro 194 pour la circonscription électorale ya Monga Fula maître Christian Chilengeye organisé qui carnaval monene week-end eleki Igor Tingi Fabrice Lundomi reportage. Candidat numéro 194 na députation nationale na Lukunga maître Christian Chilenge oyo bana nyonso ya Lukunga baza kobenga ye matembele ya simandaku pe mwana ya mabele asalaki weekend eleki mobangela carnaval wapi epai bana Lukunga base mobilisaki ebele pona kotalisa soutien na bango epai ya vrai mwana Lukunga oyo ayebi mabele malamu ezali bongo candidat na députation nationale numéro 194 maître Christian Chilenge. Point de départ ya carnaval oyo ezalaki bongo na trafic kuna na campus ambiance ezalaki total balekaki na mabanga kuna ezalaki opesi mbwa aboyi bamataki na makaya babukaki kasai ti bakomaki na kimwenza mission oyo point de chute ezalaki na siège na bango kuna na premier poteau na kindele epai wapi babazi ya numéro 194 basanganaki. Bana Lukunga ya bino candidat yeyo numéro 194 eza bongo maître Christian Chilenge pour voter massivement pour kozala décider bo pesa ye confiance yende abongi azala molobeli na bino na parlement numéro 194 ndemaka. Maître Mouchi Yambangu Jeannette, candidat numéro 74 pour la circonscription électorale ya Moamba, Alona Kibanzete na matete pour na protéger l'environnement. Stéphane Skande, Fabrice Lundomi. Abandaki carnaval na ye juste liboso ya ndaku na ye awa tozali na place babengaka ba chevreau na plateau de professeur commune ya Lemba district ya Moamba numéro 74 na députation nationale maître Mouchi Yambangu Jeannette azalaka malamu na ba voisin na ye botala ambiance oyo ezalaki awa. Numéro 74 na Moamba, Tokolo Belande, Libumu Congolais Sengeli Ali pour récupérer dignité na ye. Bazwaki direction ya Moamba pona ko saluer ba mama pe ba jeune ya terrain ya Mbanzalemba sima ya homme 30 ya Unikin carnaval et kobaki wapi epai batambolaki na regini message kaka moko pona numéro 74 ya députation nationale maître Mouchi Yambangu Jeannette libumu ya nzala ezalaka na matoi te bazwaki quartier Salongo route Biangala Salongo Bimsum pe bakotaki commune ya Matete message kaka moko na kei na parlement pona ko créer ba loi oyo ekopesa priorité na ba agriculture cette fois-ci na mandat na bango bana ya RDC précisément ya Moamba bakolia kitoko libumu ekotonda pona bango ya maître Mouchi Yambangu Jeannette numéro 74 ya Moamba na quartier Tomba na commune ya Matete nde esika maître Mouchi Yambangu Jeannette ayaki kolo na banzete pona ko protéger environnement talati na asengi na ba environnementaliste nyonso ya Moamba ba voter numéro 74 pona députation nationale boyoka ye moko na micro ya info lingala ndenge atalisi. Toye awa na commune na Matete kotombola environnement na nzete oyo ezali symbole ya grandeur ya bana Matete grandeur ya Matete oyo ezali
miroir talatala ya moamba na matete tozali na parquet tozali na tribunal oyo ezali kosambisa bana moamba nyonso na 5 communes nyonso bana matete na sengi na bino bobatela nzete bosopela yango mai mikolo nyonso ekola tokozonga mpona kotala nzete oyo mpe tokokontinue kolona yango na matete mobimba po ete totombola lotomo na biso moko bana Congo. Napesi bino botondi mingi nasengi na bino mpe bovote numéro 20 Fachi Beton na présidence ya Congo na nsima na yango bovote numéro 74 député national ya Moamba mama na bino Maître Mouchiambangu Janet. Merci beaucoup. Michael Eleki, candidat député national à la circonscription électorale ya Moamba numéro 736 Trésor Loi Lomana ayamba makepa ba maman ya limité Ruth Kindu azaki na compte info lingala. Ba mama ya limete ba yindisaki mabe na espace M village na première rue toujours na Bokambemi ya présidente na bango Christelle Kakese ba yambaki molobeli ya ba jeune Trésor Loi oyo azali candidat numéro 736 pour la circonscription électorale ya Moamba. Cérémonie ezalaki riche en couleurs, ambiance ezalaki vraiment détail. Ba mama ba pesaki bouquet de fleurs pe gâteau pour na kotalisa attachement na bango epa na ye nyonso elekaki vraiment kitoko babale babinaki pe ba groupe d'animation ya ba sportif bazalaki wana pona ko encourager molobeli ya ba jeune Trésor Loi oyo azwaki maloba pona koloba boye naye koloba ki naza candidat numéro 736 na koti na politique te pona nayiba mbongo pona esmoke mbongo non na koti pona kolamuka conscience ya bana na biso numéro 20 président oyo ya biso oyo tozokanga vision na ye ezaki génération ya ba jeunesse balamuka e kolamuka wana ezaki biso bango tosali Congo tozala molobeli na bango naza kaka molobeli ya sport te na sport eza kaka bamibali te eza mpe na basi mpona moni jeunesse eza néglige namoni bana na biso lelo tokongo kota bandako avant mpona kuluna e bakuluna wana baza bana na biso baleki na biso emuta kolobela bango aza te raison mpona nini bazokoma kuluna mpo eza manque d'activité baterrain oyo tozalaki nango eza lisusu te e bana bakomi néglige c'est là où esika nga naloba eke na bale nasali déjà Congo nzamba pambolanga et pourquoi pas que nakota na monde ya politique mpona kolobela bana wana bana nyonso ya Moamba molobeli na bino ye wana Trésor Loi candidat numéro 736 bopesa ye confiance bokozala desu te Nanga Mosusu mwana mboka lebe mupi ya candidat numéro 607 na circonscription électorale ya Funa P117 pour na kalamu à sensibiliser qui population va voter numéro 20 le 20 décembre. Reportage de Mbendo Longwanzi. Bayambaki ye lokola mokonzi candidat numéro 607 pour la circonscription électorale ya Funa P numéro 117 pour la provinciale ya Kalamu. Population kinoise bazala kine esengo ya komona ye pe koyoka ye. Candidat numéro 607 na Funa, honorable Florent Lebe Moupia, l'homme du moment ayaki ko sensibiliser population kinoise na o etali maponami mobilisation ya makasi pona le 20 décembre moto na moto akende ko voter utile numéro 20 pour la présidentielle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo numéro 607 pour la bana nyonso ya Funa pe numéro 117 pour la provinciale ya Kalamu. Donc on a eu insisté bango mutazanga te ko voter. C'est très important pour la projet ba diriger mboka na biso na 2024. Dans ça voter numéro 20 Fachi Beton le président de la République actuelle en fonction va voter et pas continuer mandat na ye a continuer ba projet on a na cité voilà ça bongo bana ya Funa ya bino yeyo numéro 607 pour la députation nationale soki bolingi changement développement pe rénovation pour na bino boki
Candidat numéro 217 pour la députation provinciale ya commune ya Ngaliema Ezabongo Kabandani Kayembe Patrick Bana Ngaliema bo voter vous payez confiance. Reportage. Jésus m'a libéré de la prison des ennemis. Je suis sauvé. Jésus m'a libéré de la prison des ennemis. Je suis sauvé. Yawalo Moligana Boloko Yamunana Takenamba. Yawalo Moligana Boloko Yamunana Takenamba. Yerusalem Usakuma Ganawe Wakuya Kimbani Banjalu Machishila. Yerusalem Usakuma Ganawe Wakuya Kimbani Banjalu Machishila. Maranatha, Jésus vient bientôt. Mukalenga tujanu bakwinjira we. Maranatha, Jésus vient bientôt. Mukalenga tujanu bakwinjira we. Tozobeta ngobo igwe. 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 Jingwela weto. 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 Est-ce que vous voyez le mazambi à mocho? Alors on va casser zambi à mocho. Est-ce que vous voyez les sous igwe? Igwe? Zambi à mocho. Zambi à mocho. Tozo yema kama. Igwe. Azo kagote. Candidat numéro 238 pour la circonscription électorale Yafuna, Marceline Bendera à Salaki campagne à proximité week-end et les Kirit Kindu à Zaki en la compte info lingala. Week-end Eleki et Zalaki très chargé pour la candidate numéro 238. Il y a circonscription électorale Yafuna pour la députation nationale. Moi si Oyo Bongo Elenda, maman Marceline Bendera Mangaza à Salaki campagne porte à porte na commune Yamakala pour na kobeta lisolo ya candidature na ye aleka ki na mapangu nyonso a komela ki baninga pe baebani pour na kotikela bango ba tract Oyo ezali na numéro na ye pe alobela ki bien fondé ya candidature na ye aleka ki na ba aveni Vondo Kimwenda pe bongo na bongo akota ki pe na paroisse catholique Notre-Dame du Rosseur partout aleka ki population asepelaki na makanisi na ye pe balobi bango nyonso le 20 décembre na sima ya mama 238 ye moko pe mwasi ya bwanya mwasi ya mayele Marceline Bendera alobaki boye. Donc topesa bango assurance ya koloba ete toza bana mabele toza na esika okimela te tolalaka na bango tolamukaka na bango touti osala tourne mobimba totraverse bamai tout ça na bango toza na bango et place bazotinda biso bazala assuré que tozala vraiment balobe na bango kuna pe tozali koespérer que makambo ekobongwana ne serait-ce que na ebandeli ya nyonso makambo ekochange. Voilà assurance toza nango mpona kopesa na bana ya Congo mobimba mais particulièrement na bana ya Funa. Voilà, na palu tolobaka le peuple vaincra. Donc peuple akolonga mbala oyo tokolonga. Simba que le 20 décembre 2023 bana nyonso ya Funa na sima ya Marceline Bendera Mangaza surtout que azali pe mosali na Nzambe numéro 238. Tobeta bongo masolo ya maître Mafuta Makasa Gu au hasard candidat numéro 25 pour na Tchangu à l'ancienne campagne électorale na Kitoko. Héritier Mapinde Miladi Land. Maître Mafuta Makasa Gu va les rajouter pour la circonscription électorale ya Tchangu à l'ancienne campagne na ye week-end eleki. Botel abinomoko ezalaki au Pesimboa Mboa Aboyi.
mwana ya génération 4 oyo ekambamaka epai ya président Gaston Fumu Chamba yende nani maître Mafuta Makasagi oyo bazali kobenga valeur ajoutée candidat numéro 25 batata bamama batondaki ebele na district ya Tchangu pona kotalisa soutien na bango epai ya candidat numéro 25 bino moko botala ezalaki opesi mbwambwa aboyi weekend eleki maître Mafuta Makasagi oyo bazali kobenga ye valeur ajoutée ya Tchangu yende mwana ya Tchangu ya solo yende mokolo Tchangu carnaval oyo ezalaki eloko moko ya kosakana te ndenge moko apeseli na micro ya Info Lingala. Mais lelo ezalaki mokolo poto lancer na terrain bat ba mona biso tosangani ba base ya 5 communes ba chef ya campagne ya 5 communes nde tosangisi bango awa tosangisi population te tosangisi uniquement ba base ya 5 ba chef de base ya 5 communes c'est-à-dire ya Ntsele ya Maluku ya Kimbanseke ya Njili na ya Masina de tosangani na bango awa. Alors topesi bango message moko le 20 mutu nyonso akene na urne mutu avana na ndaku te soko vani na ndaku bulletin na yo ke ipamba kene na urne banda ko voter président de la république ko voter président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na numéro 20 et bongo 20 kendaka pamba te 20 kangamaka na 25 ne Noël. Donc na Tchangu match na yo esili obligé na Tchangu match na yo esili lala pongi ya ba bébé nenge balobaka ke botikela bateke kwanga donc botikela pe bakolo Tchangu na bango. Détermination na biso 25 000 à 30 000 voix le 20 nde objectif na biso musala to sali mokola lelo yango wana bayo bana Tchangu nyonso. Na députation nationale kuna na Moamba mwana mboka Kizamina Kibila Jean Skaraza, candidat numéro 361. Reportage. Batata, bamama, bilenge ya Moamba. Ezali wabino évangéliste Kizamina Kibila Jean Oscar. Na sengi na biso banso. Tout voté évangéliste Kizamina Kibila Jean Oscar, numéro 361. Bible lobi soko lingo sala bolamu sala liboso pona ndeko bozane kat na Yesu Kristo. Tout voté évangéliste Kizamina Kibila Jean Oscar, numéro 361. Nani na ke Kristo Kizamina. Soto tangi na Proverbe chapitre 29 verset 2 Bible lobi esengeli bayenge ben bazala ebele kote batwaza na esengo. Mais soki bata kanza baza ebele libota eza na kati na kolela. Tobeta bongo masolo ya bana ya Lukunga oyo bango baponi na bango Charlie Luyeye oaza numéro 76 na députation nationale P17 na provinciale ya Mongafula. Nadina Sona reportage. Ya Sainte Rita na commune ya Mongafula et refulaki bato dimanche 6 août 2023 na occasion ya finale ya tournoi ya football Kin Bomoko oyo ndeko Charlie Luyeye espoir ya Lukunga pe Mongafula a organisaki nyonso kaka na ba initiative oyo Charlie Luyeye cadre ya NDK azalaka na yango po na ko encadrer bilenge 20 équipes au total ba komisamaki depuis Bandelia
ya tournoi, c'est-à-dire ba quartier nyonso ya commune ya Mongafula bazalaki présent bongo dimanche ndenge kaka balobaka sombele suka ya bisanga ezalaki nde mama na finale entre quartier d'Imes na cité Pumbu nyonso esalemaki na présence na ye moko ndeko Charlie Luyeye Mabulu pe ba invité ya ndenge na ndenge na kati na bango tomonaki pe présence ya secrétaire général adjoint NDK Mbutazola oyo ayaki ko représenter autorité morale na bango honorable Papi Mantezolo. Ambiance ezalaki totale pe na temps réglementaire match et soukaki na 0 but partout entre quartier d'Imes na quartier cité Pumbu oyo esengelaki ko kende na séance ya batir obi oyo ezalaki vraiment moulayi kasi na suka quartier d'Imes nde a remporté ki finale ya tournoi oyo ndenge bozali komona nde na suka ndeko Charlie Luyeye aremetaki badon ya ndenge na ndenge lokola ba jeu ya ba mayo ba enveloppe pe ba coupe na ba finaliste pour na ko encourager bango parce que ndenge balobaka jeunesse ezali avenir ya lobby soki to négliger jeunesse donc lobby ya mboka ezala malamu te toujours na sens ya koluka ko encadrer jeunesse nde tozalaka na habitude na chaque grande vacances to organisaka ba tournoi pour ko occuper ba jeunes ole batikala na kati ya ba quartier boyebe comme obenda ba makambo mosusu ezanga tina ba mobulu ainsi de suite to comment ko préférer to occupera bango pour que bazala quand même na temps ya ko sala makambo mosusu Bosimbake encadra munene ya bilenge Charlie Luyeye azali pe candidat na députation nationale na Lukunga pe na provinciale na Mongafula oyo bana nyonso ya Lukunga bazo sepela na vraiment makasi bana ya funa bango balobi bakopona na bango maître Magloire Kasongo aza candidat numéro 589 reportage Mathieu 77 Didier Bidimbu bana Kasangulu balobi seye kaka Cédric Mudialo Yabiso Moko na Lukumba numéro 706 Yabiso Moko Président Fachi Beto numéro 20 bana ABC baza toujours simana yo merci tata nemotinga kasama mablare na motema malamu na ye na funa to voter toujours numéro 589 bana makala bana Kasavuba Nzambe asaleli biso ndenge tozemaka na losambo bana buku numéro 589 Kasongo Magloire biso nyonso na kati ya kilo na maboko tokende kovote Mama Eliane Kasongo soutenir mobali na yo Kasongo Magloire Wakena Kasongo Magloire Royako Surisana biso nyonso bana ya funa tokende kovote ndiri bana makala bana ya bubu tokende kovote bana ya selembau tokende kovote numéro 589 to soutenir Fachi Beton numéro 20 mamuta basamu na makonya muta banga tolula ya biso député yeyo Kasongo Magloire Wakenda abadi yaya Kasongo Magloire force ala kono bebe alesa mopele Kasongo Magloire bisonya sana funa to kobote numéro 589 merci tata
King tobosana te Kasongo Magloire numéro 589 Yabiso no Selembao Honorable Magloire numéro 589 Bana Bumbu to Telema to soutenir Magloire Kasongo Magloire numéro 589 Honorable Magloire Tobo Sanate numéro 589 Tobo Teye Kasongo Magloire na numéro 589 Bonafuna Totele Magloire numéro 589 secrétaire général, il y a Haute Vision du Congo, AVC Namokuse. Toujours ma maman ya veuve Tobo Sanate na Makala numéro Nabiso 589 Fachi Beton AVC toujours Simanayo numéro 20 Alobito pesa mokonzi ya mboka toujours chance aleka lisusu Maître Magloire, Kasongo Wankenda, secrétaire général, il y a Haute Vision du Congo, AVC Namokuse, et coordonnateur adjoint, il y a AVCA comme regroupement politique. Candidat numéro 589 pour la circonscription électorale, il y a Funa. Molobelia Funa. Bozalaki ebele pour la kolanda info linga la journal. Il y a peu pour la peuple. Merci la confiance. Vous allez continuer à copier ça dans le journal Nabino. Au revoir. Aïe etumba na ngwaka opika pendedi eloko yango bozelaki eye sango ya mokweke ya mbiji mpo na bino nyonso baressortissant sud ubangi bana ya gemena ya bino yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo amesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya gemena e désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa gemena Kinshasa kasi bavol yango mpe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka e boa elengi boa suka po moto eloba etumba na ngwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili emona mpe ndima lelo asopeli bana gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala